Bon, en attendant que kuna président Kenya Sengili bango mesure de clémence pour conseil de sécurité et frapper nanute ezela makambo ko salima na jour ya le 9 avril ce que simbité pour ba frapper après. Pendant ce temps la biso to kolinga maboko na biso te total ka rebelle pour total na parce que na minute rebelle aza essoufflé. Eza ba aventure te, ce ne sont pas des aventures. Kagame pas total que non ndambo munition na tika na ngoto ndambo bekimba na ngwa. Faut ça n'ambongo na ngape au cas où que na se défendre parce que kuna so ba ebisa que déjà pas Burundi soko meki to frapper Congo vous avez que déjà ku to a après pour nos quota moi vous ça va aventure te alors tellement ba que il y a pas d'espoir alors il faut pas s'accrocher ba luka manière nini ba luka ta ville moko ba récupérer ezo simba te walikali récupérer walungu récupérer banyante be banyangesi bakazi ba récupérer Katana récupéré, Kavumu récupéré, Calais de Atokoti na Tongwa Lodon, des villages qui na Zoloba ils ont déjà récupéré. Kuna na Massisi centre, on avance. Na Nirangong, on avance. Donc en attendant toko malé 9 fois na tozi la ceux qui négocient sous ce qui est gouvernement congolais là ba 23. Faut que ça déjà la position de tir. To visionner déjà nanga de anda kwa lalaga, to visionner déjà Wilingo manda kwa lalaga. Soka kuna oh baboy ko tempérer, fire. Et c'est ça. Et là, en tout cas, merci Fachi. Au comprendre ce que Jacques Kagame. Kagame azara bongo tozo solo là, tozo bunda. Non pas que tozo solo là, kafa tozo solo bino bo fanda kuna biso to fanda. Te, tozo solo na minduki na maboko. Tozo solo côté kuna mbuma soka senge beta e beta. Senge yinda mais tozo solo là. Bongo. Faut to kende na bango bongo. Et puis depuis là, et là on a trop suspect awa. Départ à Bato Sadek. Ba ok été. Bazap. Ba renforcer à 1-23. Ba pesi ba minduki Tony. Bazo kendete. Baza wapi. Départ à Bato Sadek. Bazo kendete. Baza wapi. Place wana vraiment en tout cas, je trouve ça un peu flou. Hein? Je trouve ça un peu flou. Bato Sadek. Oh, tout ce bon c'est aéroport à Goma. To kende vers aéroport à Goma. To bimila na Rwanda te. Maintenant là, suis. Gouvernement congolais parle bien aéroport à Goma Gofongoma te. Avion kolonga likolo pe kita na aéroport à Goma ezate. Siko soda sadeka fandika na aéroport. Obanda ko kanga photo na Wilingo ma quickly mais c'est quicklyake wapi. Rapidement et comme wa lentement ici vraiment. Tondeni. Ha, oza Congo. To bisa bino oza Congo. Boko ka bino. Boko mona. Toko bundana bino na ba dimension nyonso. Renfort bandoki tout ya lelo ya buto lelo ba keloka kuna kana go na kota Goma. Faut ba loka famille nanga ba loki via nanga ba loki ba 1-23 nyonso ba sisi ba makasi nzoto ba komi ba posséder ba mvute. Donc bandoki tout ba ruta Kinshasa, Bandundu, Mbujimayi, Équateur, Lualaba. Bango tout lelo faut ke loka kuna na Bukavu. Ba ko loka nde ba M23 ba loka ba Congolais. Ça va? Côté wana na site okani. Les soldats Sadek na zomona bango clarté. Bon, tous ils en attendant les 9 mais sur le terrain on avance. C'est ça. C'est yango de Tozelaki. C'est ça. On attendait. Yango de l'Europe na Tozelaki qui ba ça la côté kuna. Le là déjà bazo ça là. Tous ils la suite. Merci.